Go Plus. No comment. Multinationaux, nous disons non aux Américains, nous disons non aux Français, nous disons non aux Belges, c'est santé qui est à la base, nous disons non aux multinationaux.
Pologne, Union Européenne mobimba, les États-Unis d'Amérique mobimba. 48 heures, 48 heures. 48 heures. Bon quitter mboka na biso. C'est même le biso kaboé. Donc ça la terre bana ba kotanga te. Donc bano ya kakawa. Balongwa. 28 heures. 48 heures. 28 heures va quitter tout de suite. J'espère que vous avez vu que vous avez vu que Simana. Et il y a un mobile qui est bitumba te non. Et là juste les Congolais basiliki bazo faire revendiquer ba droit na bango. Et ça droit na biso ya ko marcher so tozomona makambo zo marcher te na kati ya mboka. Tozalaka na biso kimia posa na biso. En tant que peuple congolais za kozala kimia na batu nyonso. Mais ceux qui batu baye bo ba bine na biso pour na bazwa richesse ya mboka na biso wana tolingi te. Félix Faye bagetoza na sima na ye. Azala nena kobanga nelo moko te ya ko déclarer guerre na wana. Déjà to utiliser ba moyens nyonso pacifique pour na koluka pe contre Rwanda. Tozo mona ngokate. Alors ceux qui kimia pour na retrouver seul moyen za kaka guerre. Alors Félix Tosengi yo o déclarer guerre na Rwanda toza na sima na biso. Ceux qui ba roboma ba soda nyonso biso yeyo tokondima baboma pe biso nyonso batiso baotikala na mboka yango comme ça bazwa yango. Mais avant bazwa mboka oyo il faut baboma nanu biso nyonso. Soki babomi dernier congolais te na kati ya mboka oyo moko oyo kotikala okende pa ya moko te. Kagame na benyo 3 fois. Trop c'est trop papa, trop c'est trop. Tolembi pasi oyo. Tokufa boye pona nini, trop c'est trop. Tout oyo, biso nyonso tokotelemela bango. Tokotelemela bango tout oyo. Trop c'est trop, toboyi bango bakende. Trop c'est trop, tolembi vraiment ya kolemba, tolembi na makambo oyo. Bakende. Papa, la Malienne a été, bakende. Okoya France te baliamba. Yango robota makongala to salanini. Papa saboye, boloba nini. Papa marabiso nyoso. Posa na biso Amérique ya longwa awa. Tolingi Russia za na mboko oyo, Poutine za na mboko oyo. États-Unis sa organisation ya bavoyou. Les Nations Unies organisation ya bavoyou, bagresseur. Ba quitter pays na biso trop c'est trop. Pour vivre 23 heures pour Bon, nous sommes des Congolais, nous sommes peuple congolais, oui, national, oui. Ils sont en train de tuer, ils sont en train de tuer dans notre pays. Oui. Il y a la génocide qui se passe. Okay. Plus de 12 millions de gens qui sont morts chaque jour. La communauté internationale. Mais ils sont là, c'est eux qui tuent en RDC. Un pays est représenté par leurs ambassades. J'espère si vous me faites comprendre. Les ambassades sont là. Nous allons réclamer notre droit. Nous n'allons pas continuer comme ça.
Nous n'allons pas continuer comme ça. Et si ça continue, et nous n'allons pas, nous allons continuer jusqu'à ce qu'il va prendre des décisions pour le Rwanda, l'Ouganda. La finalité, c'est quoi? Vous voulez que l'ambassadeur, par exemple, des États-Unis quitte le pays? Oui. Ou c'est quoi? Nous voulons que, je ne parle pas que l'ambassadeur des États-Unis, les Occidentaux en général, qu'ils quittent notre sol. Donc après, ici, vous allez sur l'autre ambassade? Ambassade en France, Grande-Bretagne, surtout la Pologne. Là, on va voir ce qui va se passer là-bas. Okay, merci. Bon, on a la Kambis dans centre-ville, précisément dans les châteaux. Alors, la banque Fungolité, on a chaque fois qu'on mata. Alors, on est coupable les Congo, ce sont des Américains, y compris les Rwandais. Alors, pour un problème en Amérique, les lots villes comme paniqué, Kambis c'est Babungisi Bambongo, on a victime Babungisa Bambongo. Congo, c'est facilement. Alors, à quoi sert? Il y a des gens qui ont canaille qu'on dit alors, l'électromogène a besoin bêta. Alors, ils ont supporter les bêtises. Et puis, les policiers les Congolais ont réclamé propre droit à Bango. Jamais l'électromogène. Alors, ce comme l'électromogène c'est normal. C'est que Bango c'est là. Malheur, nous sommes passés dans le Congo. Bango les policiers ont payé. Bazana nzala me ba sepelaka kotambola likolo ba jeep. Et si on taba ozo ba salaire à buzoba. Ba komi ko beta ba l'électromogène, biso to bulusi ba mbongo. Alors bozo côté la pays lokola Rwanda to bozo favoriser Congo. Alors c'est pas normal. Ba komi ko beta ba gaz masasi, c'est pas normal. Alors États-Unis allons l'ambassade awa akanga biloko na ya kende, loko mo azo sala ezate. Ozo le kana est kuna azo zo solution te MONUSCO même alors bakanga biloko na bango bakende puisque ça souffrir population biso to ba victime to bungisi ba mbongo prévenir témoin papier amoni ndenge ba pienga mbongo na ville pour na désordre ba américains bazo causer na kati ya RDC. Nous les peuples congolais bazo boma ba ndeko na biso kuna na est et pas ba M23 baza soutenu par le Rwanda. Alors biso tozawa tozo revendiquer kimia ba policier na biso awa ba ko beta masasi. Ezalakate, ce n'est pas bien. Ça c'est une marche pacifique. Tozana droit. Ça c'est la nous sommes dans un pays démocrate. Il faut to revendiquer ba droit na biso bandeko na biso kuna na est. Bazo kufa ebele. Bazo boma ba ndeko na biso ebele. Basi mibali, ba nebele bazo tikala ba orphelin. Tala souci tozana kati ya mboka na biso. Les Américains, les Occidentaux, ont colonisé Bisso pendant 50 ans, demi-siècle. Mais les autres commis aussi moi en Mboka na Bisso. Tout le monde dit que oui, tout le monde marche bien. Il faut te délivrer déjà Mboka na Bisso, il y a des Occidentaux. Fatih Béton, les garants de la nation, après si déjà pays union son monde à Fungoli porte, à lobby, tout ça le système il y a gagnant. Boya kozo ba minéraux bino bozala ba machine ya ko transformer ba minéraux wana na biloko na bino bozala ka déjà biso tozala ba machine te mais tozala ba minéraux mais sika ba américain ba lobby te tokoya kozo ba minéraux na RDC ça demandé donc ata autorisation ya mokonzi moko te donc par force est-ce que ezala ka bongo peuple congolais ka tokomi ko telema ba MONUSCO baza na mboka na biso tofutaka bango awa mais au lieu bakotela biso bazokotela ya ba Rwandais ba américain au lieu bakotela biso bazokotela ya ba Rwandais alors ska tokomi ko revendiquer bazobomba biso na kati ya capitale donc en pleine journée Le gouvernement vraiment a peine à est et le gouvernement est bien. Le gouvernement a mis en est. Pas seulement le bateau qui met dans le monde.
On va faire Kimia na Est, voilà. On va faire la Kimia. Donc, premier ça. Surtout, bateau va faire Kimia, on va faire RDC. Le gouvernement a sur le rana, on va faire Kimia. On va faire Kimia. Nous avons fait Kimia à Motema. On va faire Kimia à bateau. Ah ouais. Go Plus. No comment.